Mbote na balandi na nga ya Congo ya Lobby TV et puis na balandi na nga ya Congo ya Africa Telema TV avec beaucoup de joie nous avons présenté une émission au rendez-vous des stars où les autres personnes na Jennifer Kenge la fille à maman lobi a combiné koto pour qu'on a masole za nga kolala Congo ya Lobby ndezo mima biso toujours nager Africa Telema pendezo kumbela biso quand ne ayebisa bino ba invité na nga Jennifer Kenge ba spécial le na plateau na nga ya mbili bino animateur moko ne ebité na loba nini animateur ozo sa fierté ya RD Congo et puis animateur ozo bunda et puis beta bablo ne simbaka ya orchestre songolo pakala boko découvrir le émission na bino rendez-vous des stars on est salibé la monde déjà Jerry Roberto c'est mon bois la mbumala zolo place aza de celle de bien Jerry Roberto soko fongo la biso na zo invité na nga azana na plateau Obama na sepil koyambo na plateau na nga. Wow, merci Jennifer, yaba Jenny. Moi ça chocolat, fille propre donc. Obama et Onaït. Obama moi présentation na bateko basali moi ko bunga. Wa. Ya bulembi yo. Ozalo koso. Ozama desu, omonio. Soko koli Charlie Malula. Ale binana ye yo sunan. Omelima sangananga. Talarara l'autre qui bazakalara ba fibo le kangi partout donc et banani ba beti musique bien kabo sazo beta musique bien olingi na binisa yo dans ba parler na bazongi c'est fibo donc voilà au moins Obama animateur o sala carrière musicale na groupe ya Kabose groupe no comme on ezalani. Ouais, groupe la vie c'est ça groupe Kabose donc d'abord ta groupe ya la communauté donc d'abord déjà déjà qui combo ya Kabose là ba pouleni donc na ba soda ni ba Obama donc tout ça wana donc Obama bozo ko évoluer comment na groupe ya Kabose. Ouais, to voler kitoko donc il a profité pe la biké émission on vient à la première émission internet fort na PC mbote ya bulembi petino yo Obama mokonza mboka yo kala litoi moko te fo kala de matoi marqué parce que ngama diaboliser ba ki jalousie po ba megara muto azala succès ba tarara muto yo aza soda de la pesca mbote la mère la biso Gisèle Masamuna donc il mouvement zo ke ndekitoko to ute bangola ba Zambi na yo ki so lo bazo meka ba mekola ndeni bali ba bebisa yo o kata na to ba teki songi pa ba longolo na orchestre tabi ke mon konzambo kayo kala litoi moko te notala le bibongo mo foko maraki donc mobala vanda combattre ba degré mo bubu donc ba combatara manga o ba mama libanga na manga o ya kotela donc rien a dit vient na Kabose wana za leader nanga Obama chavani bo soda donc soda o sarana kututi to utaka ngola donc ba monaki makambu ndenge lekaki na degré na bilisa ki ba ngola donc rien a dit to lo bateti to ki chassa to yena ona fikini na beti zubilo wa sikala fikini mugile binaki do bazila rara kamingi telo mwezi wa décembre ko tuba compagnie suki Obama pentacle Ivan Dagao mais balobi Obama na tambo kendeki Angola kuna ba succès ki bino pe na bato bondo kokuta kuna ba collègue na bino ba musicien bondo kuta na président moko kuna tina pe bielema na ye ba sala ko ndie ba affronter bino te biso ba affronter biso te ba affronter biso to kendaki tonokuta to kendaki de orchestre donc écoute nande ko la biso brigade Sarbati donc de orchestre tato komi kuna to beta kit to bete ba fara ndesi ba bino bo sala mpiaka Piaka bosé na Angola asali piaka koki na été. Piaka ndenge ni ba image za ba télé internet pas mono ba image. Piaka to beta te. Omoni moto to beta gi na e ba yaza collègue la ngani mate. Moni Kabose za figure gaza star munene. Kabose beta ba big star. Abeta ba vleso ba bozi ayela ba maison mère do aza leader longue ba ni makas papa muto to beta gi na e. Olanda. To beta ki pia kate to beta ba plein biso to beta ki la compte ya MP la kacha gouvernement ba concert minene wana to be oneti ba Zénith la bango mo boy kuna ya nezi ba concert plein air ba plein air te ese ba mbongo pangola do kuna mjeti bato boyoka ki o to sali pia na ebita bino bozo wanga nango mais na tala rapeka na ba TV na biso ya kina ke tabo uti Angola boye koya ba musicien ya place bo no kuta ba affrontement ba kuna ba leki na TV balobi ke bino bokoki na bino te ba otia bino ka boye fimbu boko ke lo te ba beti bino ka bosa za le lo te na Angola bozo nku maboko pama
te mais la monnaie fiki ne simbi mais l'angola ne habite pour ani te moni ba image moni ba bilo mususu pour ba image de bima moni ba image ezalaki ero tombe eta to kiti olanda moni nyonso koloba bo fale ba image na biso ke mona ngola ale ye nani mukolo aye na tango makwiti nani adunda kala mona loko ekanga noko wana na ngola pona spika bana ngola te ye nani mukolo aye ye bulemi mukolo na tango makwiti nani adundaka petit frère collègue langana collègue nous nani wana ka collègue langa brigadis collègue langa animateur au monde il organise kabo za leader ya mno iva kenda na chant via yembi a chanter makasi tanga yembi tanga mna animation te obama botaki donc boyo ka kutu te po ngola to kenda ki to betaki donc ya loba kutu te ba héritier voama ba parti mambulu ba babel matondo ba makambo ba libane magangu ba Soclo de Paris, Soclo de Luanda, donc ba yebi makambo na loba. Donc to beta ki musique comme c'est ayema ya mort to boka animation ya mort. Biso no beta ba nostalgie. Mo ba misu ba kenda ki kuna atali biloko ne na ngola ba yebi ngoti. Amo beta biloko akala. So biso no kenda ki va imba voitisa monter ba niaou. Aya biso to imba ba nostalgie to boka biloko wengete. Obama boka biloko oyo angola yo kapa na ngo no présenter bana angola so misu ba kenda ki kuna atali kake ba biloko ne ezuita bia atera beta biloko aka ya kala ya maison mère so wana musique on est sur quel interpréter so biso no kenda ki siko ke to ke beta ba biloko ba yo kaka biso la disque to beta ba live ba wale mbanga to beta interprétation to beta on ze momo sauf quand ze m'a fait beaucoup autant que le leader na mata asala ki hommage ndenge ke na bana ngula exayo banzaka pe ngayo wana na cadre ya système tout wana ba bilo la biso mo kangaki et ya te to beta nzembo ya ve kofi on nzemba jibe beta l'orchestre jibe to ke beta nzemba jibe ndenge nini c'est que kota orchestre na kota ki concert na ye yongo ba nzembo nano brigade ya yemba kuna ngala lobia ya netinga na betra nga tatoba karma pati na so mama rumba karma pa na no yemba do la musique c'est que c'est moi interprétation sur orchestre les aki kabo c'est mutu avec une orchestre vous satigue vraiment wala nanga ya Congo ya lobby pe na Afrique tellement bozo lando Obama zo pasola Obama boyi ne mutu te ma lobby ke bazo orchestre nini interprétation bano interpréter banzembo place o ba yora on beta pe nzembo ya nani ya vewendo mais vendre rapport c'est oyoka kinde ko nona pa boire bien te aza grand animateur Brigade Sarbati aza grand animateur aza animateur munene ngala oyoka sarba na oyoka sarba na zoboa de la orchestre moko boye na oyoka da sarba déjà sarba aza grand animateur monde musique na monde animation kiba ta faire sur bago katani otikali Hollanda donc animation ezelo mobo ya vitesse animation neti chanter animation obanda no pe kala les gens ba big Liton ba kaluji ba nani ba leka les gens ba époque la biso ba mo bila leka te bila zati lelo te bil ba leka aleka tazali azali ni kini la beti mikolo nini azali te azana actualité te ki big Liton azana na ndenga vitesse lelo ya jeu animation moni clip subila ko boire la minute bila za grand animateur aza icône animateur na kacha Congo et la clip subila ko boire la minute qui n'en peut pas ça biga bil po vela toyoka bango trop mona essayer de yoka bango trop et comme atamo bokomi monotonie na mato et yo mona 15 à 20 mayoko na mboka banini yaza monseigneur dangwe na ndenge ya G na ndenge ya G bango baza insulté na page kasi yaza monseigneur dangwe ta ya pesa ba brassard akoma docteur ba brassard bani o bango kamozo lobos ko supportant kasi yaza nanis monseigneur dangwe donc yaza déjà mutumo déjà bois qui trop amo pesa ba brassard ya mo pesa ba brassard avandi na ye oyebi dan nanyo ya pesa brassard oh kasi pesa ba brassard e ban nanyo oyebi na bike ya koma ibenge ama on peut se brassard là et bien suma animation et mal le monde ya koma ibenga ça la trop donc il est déjà alekane bani ndesi ngoso yebisi ngana la bimiso nga Jerry Cobetox ndesi yo sunu nga tunyo nano bila pesa brassard oh kasa pesa batala ba brassard apesa ba bexi ba brassard banini donc bexi bota amo wana su brassard ngo lelo amo wana na ba pesa brassard te atumnini omona
après ça Bercy Brassard ya za grand animateur Bill Clinton Hollande oyoka pe ba créer na ye satan oyoka ngo esala ngo ndenge nini te sala nga bien nga na travailler Bill nga idol na nga eza ba juna mombafu ba somono na travailler Bill na sangisa ki Obama boko no elo mo Bill oyo yebi Hollande neti loko moko boye na bilo to beta lelo mo beta neti loko oyo elo mo déjà bata beta ngo to bongo la motema mogili Nzambe alimbisa yo mama donc loko wana sala nga bien côté mona ki Bill Clinton na za grand animateur donc là que loko wana yo changa malili na palette la tala nga animateur c'est que ça crée ya batu ye ngo ya yazo ka bwaki eza déjà nzembo eza rumba ya kala ya ba père mo abetango rumba mo de beta to bongo la motema mokili ya pepe kale ya zuya panza ngo teke ko tela fanga bia animation de yango ko selo mo akala zungo pe imbrier batusi soki la zuye loko moko boye okoyo ko ngoma sera mo butso la boa ki ngo donc bosera muto asala donc anima d'abord bloc belé to boa ba bloc na ye mo na bila rap boy so to beti tete tumba to boa ba bloc ba mbojima ikananga ba bloc belé je sais que idole les a Bill Clinton Théo qui était la travaillaga Juna Mombafo la travaillaga Somono la travailla la Bill basa bato ya voix nanga ba on tu appelle ça goût au bois basa neti bato mo ya voix nanga la boa neti kaluchi te la boa likolote tala ganga ista mouchetu c'est moi Obama basubeli courant bakanga oka da timbre déjà so da déjà azani matera de ya deuxième voix omona kasala za ko la Bill te na yela kindenge langa ki Obama na façon la travail ka bango pa baza bambia ka ba bato mo bo photo travail bon poto so ba implicite to sangsa et puis ça ki loko mo bo et puis ça ki loko mo bo Obama la groupe ya Cabo c'est ça combien d'années voilà groupe ya Cabo c'est la micho to ki ne da 7 ans déjà to ki 7 ans ka ta groupe ya Cabo c'est après ça poste ni kuma wa ngane na zabwe donc na la poste était deux années tela na za la poste était na za soda dans la za mutu mo la bande nini donc na za et en est tu peux c'est grade quand ça la fonction ti si on a là mon compte si on a ça la fonction tu as bien que fonction on a droit mo boy donc na ko beta ta mutu mbata ka tan litoi peso yo ki Obama mona che mutu na si akopalika ki mwana soda bunda abunda trop ki bo konju du so ya ne lelo no kesa ka so pese chef netinga na rolinga te tu veux pesa nga chef pour place on na place mo boy ko pesa tu chef on est pas pesa charge mo boy Hollande makamusu vers au vanda boyo fond de ça on ne salon donc il n'a chef té quand ça la fonction pour monsieur ba opc chef ça chef ça la fonction té na la chef té quand la fonction ça ranati donc VB que Obama c'était soda donc soda au saranati tala bi soda donc ba talanga ba tout monde atie ba yebi que Obama c'était soda donc ba na poto ba papi ki banda donc ba yebi que wa vandi wana c'était soda. C'était soda. Tous les moments qui na question est une quoi ba brassa. Desi yo pose aux akana pose un jour nebli qui tona comme pesa ba tu ba brassa ya pe opesa yo. Os de la rencontre ba pesa yo. Nezinga brassard na bi brassard ba pesa ngo ba joueur na balé. Na musique peut comme mo pesa bino ba animateur, bino ba animateur. Leader na bino bli qui tona mo pesa bino ba brassa. Leader banani leader la ngeza kabose, da jour longa pas kabose contre leur changer leader banini. Omona bila ko pesa brassard te pour la big brassard eza bilo ba jouer pe faut ba que brassard on est qui copie ba copie ne sa malangiringi ya brassard no ye barate copie ne sa malangiringi na brassard bexi azo ki tendi na mo cha wala liboko ya ki idéologie na ye tanga kosana ko kufa pa waze kwa ataka pas faire c'est quoi lokisi ko succès actualité ni na kozonga na ngo ba changaka avec idéologie ne ya capitaine ya brassard Hollande mutamutala idéologie na ye mapipo yakala bakraka na ye Hollande yo munwe mama ye bayakala bakraka na ye Hollande mapipo bisango to bama oya idéologie na ngai na yekala kumisaka via na Bill po esalanga pe kamwa to actualité ndepe mwana mai pe ayakala brassard na ye
amoleka kete nga mokonzi ya animateur nesinga na obama nakoleka na tv labi ke nga naza président de tous les animateurs mpona miniti ezobama moto akontrolise mboka ye selo idéologie ya mutu no bayaka la idéologie ne ya Brassard tanga bi Brassard parce que quand même idéologie nayaki lango lelo susu ebalukele lisusu balongoli yengo bapesa yango soki nani na yeba te soki nani soko so ekomeli bayoko pesa Brassard wana ekomeli obama pena yimo pena bliki tol mokonzi ya baanimateur aye mpo obama ke ngani nakonzaka bino Brassard yango tia na loboko obika Brassard oni ezotambola eza deya pa Cédric garçon aboka epa Fabregas ya Mado lelo Brassard eza epa na ye ozomona ngo ndeni so olebi so ekomeli mpo obama mwana kutu aye nsima zwi deya Brassard te ngala mwana ngiringiri moni babiso babama moni bavie mosusu bakomona bacomplexe batalaki o c'était soda moni biso la ngiringi tolinganaka te so tala animation otala ngiringi kasi tolinganaka te na cadre ndenge nini ngala tala kwa cri moko te yala motu mobo ayetata poki cri moko lelo bapesa Brassard moneka kotola kotomona kelango kopi bani neti ngala na posa bapesaka Brassard te moto akopesaka Brassard moto akofulanga leader nanga olanda leader oyo abwakisanga pour moto azopesa ba Brassard na orchestre ne mo zala batalako okozo batalako to zote on fula batalako nyozwa bani wona ba complexe do ba complexe moko boy donc ezala bien ti nesingala la posta Brassard boa kala ngote olanda Brassard boa kala te to boa ne musique yala ba animateur ya ba de album bazali ya ba album mambo kika iname nesinani wana après ba 3 ans ba kantra bomoyo ki pechango boende boye po ba beti ba bilo musupe kangi na ngopeti kala biso bozela décembre no na loba tozo beta maboka maka ko to bo comprendre obama mystique tala ndenge sali ya papi kibando sala boye bwani o beta boye bwa mwana mbwa petit chien suba na miri mama ata toliaka na yo ata tomelaka na yo lelo mokili changé ale toke ale savuna tabakobina décembre obama dove nanga kabusa za wana moto apesanga neti Brassard ezai Merci beaucoup et salut bien à ma boss et super ngala et c'est plus au place aux amis mon boss et super ngala et salut bien vraiment Africa Téléma to Téléma toujours Congo le pestimate aux landa ma solo toujours viens là Jerry Kobetox mon bala mbomala zolo mon bala ben na beauté à deuxième république to comme j'étais déjà vers la fin émission na biso Obama tout le monde j'étais vers la fin makam biloko ni zo bon c'est la biso na album ezoya babiloko sa makasi babiloko belezali donc vela ngaka bosé azala ne pio akitana motema après sa charge na après ça nga pour y habiter ce comme peut na ba fête habiter to Obama na animateur mo décembre animateur mo so boaki do fo ba binda ndela lobinga ke mwana mwa petit chien suba na mir ata to liaka na yo ata to melaka na yo lelo mo changer lelo mo peso ki portugais ali na so boaka amigo documento fosami amigo documento nangola bapesi bondi ya monote biso na Congo sembala moko abondi abono oblogo nasoki nangola ba inspiration moko bu ya batekela ko nangola wa batekela ngate bakabela kinga nangola batekela teta bayebo batali obama ye wala ngola donc baye bashungu baye babite zo loko oyo fala tol Obama na ye tana na kolia bango soda baya basangana baye baki turo to beta bango na force nzambi ba programme orchestre donc ba programme là ngo bien donc mikolo to bimi trop donc fallait te dire que to Braza point noir to beta to stopper et pardon na kaso te pona ya point noir wana ya point là qui profite en beaucoup qui Angola boye bo ça qui a une semaine après boki Angola vous en des producteurs a subi bino la mine de ko moi la mboa subela mine ndebe bino producteur a subi bino la mire te ya kiso de kambo gelé non ya kili kambo ya moi choke ka sive a pousser ngo a pousser ngo to 6 ans préparation ya plan to beta kindubili wala babenga kindubili wana ezaka matabisa sakalaka otobo comprendre ce que basuba ba formule za vivance ba beche formule mais sakalaka ba bimi na moto maman elali kasi yango da descend déjà yango déjà on est à générique générique ya chanter trop mais mango te ninte wana générique ba bini déjà et kangi Trace TV partout donc ma vie déjà que lini Obama fidèle na kata ko pa kabosi besoin de sponsor te
besoin d'inviter, besoin vivre comment, la fidélité au vieux, finalement, Mickey, Dorabino, Matolo, non. Ouais, alors qu'est-ce que montre la chasse et foot en soi musicien. L'autre moment, tu vas combat cage, tu vas combattre un sabo, animateur à boga, swag, animateur mon qui n'a mis kilité, animateur mon foot la palais, animateur mon zabien, ma kero sang mazawana, kero sang yangana, traga, ma kero sang mazana ma palais. Papa fana na playboy, ma bogar, c'est que la kero sang azan les polyvalents, bazali donc biso de ça, yali kamali solo. Au monde. Yala orchestre moko tela ki chassa awa. Bafuta ka musicien mutako sayote. Orchestre ezali bazana bino bozana sponsor te yango bazo futa bino te. Siko orchestre na ba sponsor wana so bimisita taloko ba moko te no bamba. Non liai. Mais on liai. Non liai la stabilisation non nous la ndenge moko boue parce que tout la nini. Biso to la sponsor te ra sito beta ba mamususu kolega ba to ba sponsor. Bon ba sponsor bazo futa ma. O manda ko zo lobi so to tanda ko ba makara ko chelo munoko. Kero sangi. Que Jésus a te souhaité. Que tu fais dans moi jeep mo. Te jeep mo ba tatu no mi ko mi ko. Pour que tu restes la rola la boy. Kero sangi beta tu la victoire. Ngiri écoute si là. Moi c'est jeep mo la boule te soli. Nyoso ni faut futa mate en wana aussi. C'est boule la nega système écoute si. Merci pour comme il y a la suka ya fa émission na bino rendez-vous des stars o pesa million Jennifer King la fille ma moni obama pandi teke obama bomi appelle si moto pas bomi appelle si moto pas bomi obama l'émission Jennifer King le malobanya kitoko lo belai ta que émission ngali bosso na banda en Afrique Téléma TV na Congo ya Lobby TV moi le lobby ça la moi bien te salinga pena kitoko ta émission boya o présenter émission film moi kitoko Lox moi ma kabelo me vendre le chocolat donc il faut boyer émission propre trande to vendre donc émission il y a l'impact en sangana titara Obama Obama donc as animateur déjà qui chasse bina tant de gens benginga donc c'est qui déjà va faire ça déjà kitoko déjà donc il a mon asimala déjà Jerry Corbett Talk ça va image de la lambada de Lox on va la mumbazo voilà mumbazo donc j'ai bien Jennifer il y a chocolat donc vous allez banga dans disque merci merci Jennifer le chocolat moi bois petit cher subana mille mama ata tolia kanayo ata tomela kanayo lelo makambo changer ata tolia kanayo tomela kanayo échanger donc rien à dire donc Jennifer donc émission kitoko donc c'est que makambo ça bien déjà ma papi qui banda bazotala déjà batiti mofuta donc 3D donc na mabanga na yo wana bato ba soutenir nga pina net ba fela net ba Caliboy donc Caliboy maman question suka bino animateur n'habité vraiment animateur pour que ba les amours passe maman au boti tiki bala le lazanda kunina ba nda ka biliton suko bama je peux envier un jour bala tous les jours bala aux amours nanda kuna ba na bula fola bala la moto na po saper la na momi na palais bazafa na bali non le animateur maintenant nous animateur vous le animateur de tout ma voyou bani au moins les amours fola bala pour la fola bala et mon dieu nous le bois il t'envoie beaucoup de bala ba qui bouillon il y a des moments qui ressentent ni tomber te loka kimbondo na bandal na sopra ito benate et moi il y a beaucoup de gens mais la bête a bouillir soupe banini on doit gagner on continue il faut kobala mutu toute la vie à boula faut abala olanda fa bala donc na mobile donc na boula faut la bala to sonza mapesa ngati nelinga mwasi ya bien pour dire que tu as vu ma cambo, mon ni mutolo viva bien. Pour la supporter Obama, pour l'autorité. Pour ma musicien, mon ni moi, c'est moi ce musicien chez moi ça n'a pas parlé. C'est que moi si wana amute mamne na la maîtrise. De moi na ba vela biso ba wera chone, ba chaba mena so ba shidezima pata, ba vandisa ba moral la ninga osakana te. Omona chobi ba big pito ba chaba Nathalie Kalonge. Otalaka ke noko akenda ba poto plus que noko pe subogar moni ko zala na chomo ko boy pe asa musicien ni moni mo moi c'est zuwe ndo leka pa ko pa to boka bo mona bakangelo lamba mbongo bala so biloko na to linga ngote un jour c'est absolument vine to mona ba to misusu o boka boy ba elio bébé la rap ba biloko ne sopa faut vendre ça moi si mo boy donc mutu et salaka
aza l'aise abi que papa ke boulot po oneza vie na ye kasa quoi donc tobala na biso maman Jennifer donc mama banga to comme la suka émission ouais dans la pesa na mabanga na batutu oh balingaka nga donc sola lobi mabe donc na ebité pour ezala ngo émission kasi bambote kaka na famille na nga na PCC la nga Chantal Tololo mbote se la nga mifini tout vient na nga papi kibanda somba lelo lata lelo titi mufuta 3D na bosanité c'est la nga Virginie kibanda Kaliboy chef du gang na robo salabino TV na nga Nickel Befali les véritables Voulouse bon continuer à soutenir nga Soclo de Paris Babel Matondo Libanais Magangu donc basé belé o na bois qui était donc malasi mandon numéro contact yango au toi la poste la bois cahier pour te préparer générique dans la décembre to bois générique donc qui noubile donc so bimité donc c'est Rosati plus 243 Willy Mouchen 089 50 29 111 89 50 29 111 sur bengo ba matro solo la biso Facebook donc so beti Facebook beti kaka Obama Calvin et pourquoi on a Calvin comme on a Calvin a parlé donc au beti Obama Calvin au monde père na Obama et moi za likolo nanga apôtre na se moni ba mifi Obama so moni Obama Calvin Zawana ya Boulemi donc na WhatsApp Viber Imo tout au monde nga donc na zalanga. Ok, merci. Nous avons représenté une émission au rendez-vous des stars où il peut s'amener Jennifer King la fille à maman. Et c'est bien à moi ça pembe moninga pembe wayamoli pas sa vraie chérie non ou mela non ma copine et puis na Rosie fondé hein bambo te belle place aux ali émission na biso esuki lelo na pesa bambo te na ba oyangai na pesa mbote na yemo na abandana na yemo na Jerry Cobetos mbala mbumana zolo sans oublier na yemo ko migra malunza za na réalisation ya lelo na pesa bambo te belle puis na pesa mbote na ya il y a José 100% mon papa la pesi mbote na maman chérie maman Esther Maouko et puis na mon oncle chéri Bordeaux Kwana na pesi mbote na na Central Fashion ou ligne la fait tatouage moi ça qui tourne en casa à Paris na pesi bambote belé Jessica Fatou maman ça pembe ba gros bisous pesi dans les États-Unis en tout cas maman tose la bébé et ça biso bien ma Patrick Ntsiangani et puis la bosse moi bien avec papa Kulutu Aurélien Tsangani mais que casa kini ba mbote royo kalibara na pesi mbote na Easy kamunga médecine noir chikna qui le plus sans oublier ma maman chérie, maman Béné, puis mon papa chéri aussi, papa Bota Jennifer King, papa Mirapungi, et puis son mbote belé, avec qui sont représentés une émission Oyo, numéro de téléphone à Jennifer King, pour moi remarque, et ça la moi bien, ça wana, mais pour nous bien en dessous, plus 243, 89, 542, 84 17, plus 243, 89 542 84 17 Facebook nangeza wana au monde ngamba Jennifer King la fille Jennifer King au monde ngaka bimela on a Facebook nanga tokuta nimbala sima je vous love bye bye Obama boka moi crité donc ka bona boete ya bulembi ozanani nangai Papa Samata na bengo nani nanga Obama yeyo bagobo manga hey nagotika la boye moi petit chien Soubanamir mama ata toliaka na yo ata tomelaka na yo lelo makambo échanger toke bina ale savuna tala ndenge sali tala ndenge cheko tala ndenge sali ale yaya osala boye poani o beta boye poani na bosanité Maréchal Souvé Chibel Matondo na bosanité Makanga Monseigneur Nadi Makanga Monseigneur Makanga Monseigneur Osana Jenny